mikolo solingi o s'abonner au betika point Kilongo TV. Kilongo TV. Ndeko balanja video na sombo tena biso toza awa na Kinshasa wa pesika rosta le pediko artiste Janify watika biso bobili solo awa toza na musée national wa pesika exposition ya corps donc ce corps longwe na morgue ya cinquantenaire tokoya a bonne exposition je crois programme funéraire nyonso esama awa et après to legane tchétchéri bisiki za siège na condoléances ici les sièges il y a Janify pour présenter ba sincère condoléances pas Jani et pas bien Gadios la famille n'a pas mouima rapide les condoléances voilà comprenez que Radio Azam Mukabati donc on est là Janify pour présenter ba sincère condoléances la famille biologique les familles artistiques na maman bana Jani bandeos Janify c'est pas bien Gadios la sincère condoléances tous les là il y a Jani et Longo na passe na motema sankolos na scène za kwa pesa biso Janify yeme afi toza awa elongo na ndeko berg makiese tokoba montage na Janify. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama wale wale ezalaki te posa motema nanga ezalaki te pe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akondolotenga na bolenge na se retrouva na balabala se pona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poigneko eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngaye pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyolera motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga nde mokongo nani akokonsolenga na douleur oyo mama bakenda. Nous aurons le temps de nous recueillir autour de sa tête. Dans la dignité
La presse, je répète ce que je vous ai dit hier, je vous invite à la discipline et à l'ordre. Regardez protocole, respectez le protocole. Ce qu'ouvrier va disposer à vous. Chacun de nous aura le temps de passer ce recueil. Na bolenge na se retrouva na balabala. C'est bon. Voilà pour le Janify, il y a des plateaux de télévision. Comment le débat par rapport à l'Ouai en Oui, ça fait très mal. Donc, on a vision. Donc, ça fait très mal. Il y a beaucoup de tout. Ma famille a eu le temps de faire un message. La famille a fait des événements. Il y a peut-être comme quelque chose de aussi important. Mais c'est déjà grave. Tout à base à la Lissara, Soli. Tout va comédien. Cela veut dire que voilà, à part artiste, moi aussi artiste, la veuve, on va pouvoir comme la forme de bon, on a qui bon moto et ça la fait pas si mais c'est un peu qui est pourquoi oui contre veuve, c'est trop dire parce que ban avait ban à 4 mais tout ça contre le comportement on a ma vie. C'est à qui on fait est-ce que ouais à Janify si on peut faire une charge de stock tout on a pas bon à 100% mais 98 c'est ça que fait ça. azalaki mpe sente azalaki mpe na mabe na ye bon oyo ebimi oyo biso tomoni eza ke mwasi asalemi mabe ebele koleka ya mobali yango biso osepela yaki voilà merci. Na kozanga babote ngebandelia pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili mpona nini kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin ya komi
Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa Mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mono nzambi ngeti mona malweti vanganga sadile notangubu ena Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanzambi kezi la zenoko Itisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanzambi kezi la zenoko Itisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Gekwa dibundu Mukya mawetita Bonzambi kakena koko Gekwa dibundu Mukya mawetita Bonzambi kakena koko Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Vivo ya satana Wetisola nzila Iu nasadila Zilanza Vivo ya satana Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanza ngekezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanzangi kezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Unapasi ngetita Dada utondele Umatanga ngetita Tondele Unapasi ngetita Dada utondele Umatanga ngetita Tondele Mumayela ngetita Dada utondele Umatanga ngetita Tondele Mumayela ngetita Dada utondele Umatanga ngetita Tondele Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanzambi kezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanzambi kezi la zenoko Yetisani langa Koso utangudira Mambunga nemuketika Mabanza mamiki mabanza menoko Hallelujah Zilanzambi
mabanza mamekei mabanza menoko zila zamike zila zenoko etisa shate banderebo koso kamudira mamunga nemuketika oh mfumu zila nzambi basi emyangala simbeno lwasoki okyamba. Haleluya. Mabanza mamekei mabanza menoko zila zambike zila zenoko oh etisa dilanga. Tokomi na ntango eza très compliqué oyo eza mpasi nini mpo twandinango malamu ekomi mabe ekomi malamu me bato bakomi na kobanga mpona koloba parce que petit même ya bien ekozala transformé na mabe oyo mabe ekozala plus na malamu. Raison pour laquelle bien aimé dans le Seigneur naza na quelques minutes moins de 5 minutes ou 7 minutes alinga loba moyendeko na bosaka beaucoup plus artiste. Mes amis, mes frères et sœurs, artistes et comédiens. Bible Soloba, et Sitaoyo, c'est le lieu de tout homme, lié à Matanga. Amen. Église chapitre 7, jusqu'au deuxième verset. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car cela est la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Surtout dans l'Église chapitre 4, verset 2, Bible Lobby, l'Église Solobi, j'ai trouvé plus heureux les morts qui sont encore morts. Les morts qui sont morts que les vivants qui sont encore vivants. Frères et sœurs, Oé Matala, nous avons conscience d'être sous de l'Odimano de Tozana Sente, le Kola de Gochani. Akenaki a un voyage, avant qu'il a siège dans ta avion. Mais à son niveau, une grande personnalité, si c'est nous, mais le Kola Toni, Oé dit maintenant de Koufa Bénini. Sachez que bien aimé dans le Seigneur après la mort, il y a un jugement qui nous attend. Même si Christ est doit et saint. Si tu as des réunions, ça va comprendre. Et si vous avez un matériel de réflexion, ça ne va pas me réunir. Nous va quitter la bâtiment, ça va au l'homme parce qu'il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Tes amis sont sur la poussière, tu as ma belé, tu as ma belé. Si tu as un matériel de Yoka, Ayoka, ça ne va pas me réunir. C'est comme ça, ils appellent les gars avec une dame. Alors, ça va bien, mais ça va bien passer parce que, en fait, Janify, il est maintenant dans le monde, alors, un plus, dans la chaîne, on a parlé de la Nenge Janify, on a payé, on a battu John Blex. Et après, Janify a commencé à battre Idol Naï. Et on a battu Soko, Janify. Bato bakoma ba idole na biso insha Allah ba brief la même ba tikola ba la biso donc c'est-à-dire travers ya musala o tout ça oyo asala biso ko pratique ozo ko tuna na makambo ya place on a le bani pour que le moment négatif c'est-à-dire on a yebi ça votre événement moi comme on a pas dit maintenant le bâtiment c'est tel métabolique non mais sauf que nous tout à on conduit quelque part là le lui-même plus les informations ça peut être mais là et puis maintenant affirmer qu'un tel métabolique voilà pour que doit finir ça le moment où la Janify et le moment où on a fini
maman non comprendre voilà mais on a d'aller au travail on a tellement bacana bien mais chez nous il y a maman dans les DJ musique s'il vous plaît. DJ musique. La famille, ensemble avec les Camerounais sont très décidés. Donc le week-end. Aujourd'hui, notre niveau voilà organisé. Extrêmement formé. C'est même pas très mal, mais sans formation.
Asuzolo, Ayamani na 2 minutes. La duchesse, Ayamani, ma mère paie la basse, parce qu'elle a un jamais na Asuzolo, mais Basolo. Le raison d'acceptement qu'il y a l'amour, tout ça, c'était Magapuna, Ayamani, na Degonaï, Nicole et Bakar. Donc, et c'est moi qui en a donc plaisir, quoi. Alors, maman, c'est dans l'eau, nous interpellons plus dans la loi de l'Impact. Nous interpellons Alors, message à la fin, il a mis le message. c'est inévitable. Tu as donné la Voilà, merci beaucoup, monsieur le Voilà. Et aujourd'hui, nous perdons une grande star dans le monde artistique. Il doit rester jusque-là irréplaçable. Ça fait mal. Nous avons perdu non seulement un collègue, mais un frère qui savait dialoguer avec les autres. Bon, adieu seul frère. Par rapport à Yakari en Mayo, Bani Moussala Okala, Janifa et Bani Moussala Kala, l'artiste est le meilleur jamais, il demeure à travers ses œuvres. Les lois œuvres Nini, où il marque, où les lois motivent, où il y a la carrière dans Janifa. Ça est belé. Ça est belé. Ceux qui sont dans le temps là, on reçoit d'une heure. Et on s'en a pas assez d'une heure. Mais les évidés, les années de boulot. Nous sommes marqués par son talent, voilà. Par sa façon d'incarner le monument. Et le moment où il va ça là, lesbien. C'est pratiquement infaisable. Si on a la scène Moko, Jani Anima qui m'a dans Balabala, en pleine rue. Akima Tarsulu. Jani a incarné des rôles Oyo et Asaï Dikou. Il est parti. Le monde artistique va lui manquer. Un mot sur la famille
père de Yakamon, de Kouana, à Tiki, famille biologique. Dieu a donné, Dieu a repris. À Dieu seul soit la gloire. Merci beaucoup, Pasteur Papa. Mais hier, à terme, on a le flot de considération au lieu qu'on a artiste pour Janify la communauté belé va kufa na bango na kimela pe bango ba nyenga de qualité de l'élite Jani et qualité mo supérieure pour mama de zamba pambola ina suara suko nyoso malamu zaka sipana umela impressé dans via qui a tiré biso le rabi longa on est là autour ba insulté autour ba insulté nenu yambele message on a ba que Janify on trouve pas comme normal ils ont un raki ils ont un raki alors par rapport trouve ngo papa nini oyo TikTok de la TV TikTok de artiste alors il faut par rapport et bien trouver normal pourquoi pour Azam Motu à Salipé donc nous dépend de ce que nous avons nous avons super mais et donc et là tout le rôle là pour fois le lot muta profilé muta profil nous trouvons dans merci beaucoup alors on est wana sikoyo botulile papa masumu tozodépendre na papa masumu bambongo topesipesi makambo nyonso bapesipesi e papa masumu ye moto akozwa joi ya bana papa masumu tomoni par exemple même moi je dis que non des fois biso artiste toujours remercier maman Denise pour une ouais bambote pe na yemer bambote pe na yemer biso donc a fait un plus fort la joie bongo quoi pour ça ce matin on est l'artiste et moi pour la femme courage toujours courage ya deuxième Mami, la pièce est belle. T'es nyon sur elle, Janice Zadipi. Parce qu'un homme c'est toujours le meilleur soit à succès. Donc, si on a bien abandonné à moko et salé malamu, c'est que non peut ça passe na ba fanatique autom sur balula la pièce donc c'est-à-dire il y a Jani partout les amis kitoko na musala donc partout les amis bien pour ça sur scène il faut qu'on m'a convaincu. Donc baza la kaka baza kana titi da matanga baza na titi da matanga bana surtout bana en tout cas na ucho mona na ondisi oyo Nathalie na moni qui a dégagé de douleur donc bana na eloko ya oloba na bango te mais on tala mingi côté na biso ba comédien soto mekana ko kitsa volume ya bêtise pour total na bana très bien soto mekana ko tika ba makambo ya la brille total na bana oya Janet na sepela na association ba camarade Diana Makila ti lelo ba kinota la bana donc so me ba ninga ya Janify ba osalango eza makasi po lelo na lobby biso pe na génération na biso so moko akei batu ba ba ke note Jérémie atiki précise to ke na ta botala précise to tikele libre to exemple on n'est pas na bango mais so bango ba memi biso kana katsa funo ba biso pe to kota kana katsa je me dernière question lelo ba lobby ke ba boy la brina ya kotala mbana rande dernier au match talinga ite wana makamna ngate wana talinga te na yebi na yebi na ngama la binte na mona na yete na futana na yete na yebi te nani azaki mabe na kata likambo na yebi te
donc bato baboyi eza bato bayebi nayebi na ngai sonde bazokondane basapoto te so memi mbala okomi konyokola ye komaltraite asi soki yo mpe mobali yango mwasi amemi yo na poto oza reconnaissant na ye tolingi asani po ata ngai so namemi ndeko na ngai na poto ata namemi aminata soki okomi kuna balukelinga na onyokola ye nayebi mabidi te sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi na ngai nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyolera motema na nga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti na nga bapesinga ndemo kombo nani akokonsolenga na dolero yo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai ozanga baboti yo na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai ozanga baboti yo na mokili yango delikama bakenda baboti natikala na susi na motema kozanga bino na mokili ya delikama bakenda bakufa natikala na susi na mokili kozanga baboti na mokili ya delikama matondi na bino po botikelanga kombo ya Yesu Masiya Nazareth trésor précieux na ngai. Merci Fondation Rabbi Mavinga. God bless you. Le titre, au fil de c'était pas pas le groupe Kanga. Après maintenant, on est là, donc on est là, on est là, j'avais parlé ça dans la modération qui n'a pas quoi. Ça fait du bien, en tout cas pour Japon, ma collègue de la diaspora, à la Kisike, Bolingo. Bolingo Zaga, qui pour la camarade guerre, Maxi Bonoé, tout le monde, la Kalina, Bolingo, il y a collègue. Bolingo a collègue. Ah, de Saliboye, et bien les vies normales, ça fait un peu du bien. C'est que nous nous évitons, ma polémique, ça n'arrête pas de l'autre. Balobat, à Salaki, à Zone Sakiboye. Moi si. Et moi, ça m'a mis non, faut arrêter avec des histoires à moitié de l'histoire. Moi, ça sera qui boit. L'autopsie donnée par le médecin. Il faut donner l'information, l'autopsie donnée par le médecin. Babaki. C'est l'hémorragie interne. C'est fini, point barre. Nous ne sommes pas des médecins, tout ça, il y a nos signes d'abissons. Et donc, ma collègue, à n'importe quoi. Chacun de nous, à l'égard devant la caméra, pas le bas, on y a saigné là, c'est ça. Et ils ont concerné le bois à Mouninga. Au Kolobayango, au Rotam, c'est un mot de marque, et il y a yo, Nobi Nango Yebi. C'est pourquoi il ne faut pas que ce soit pour l'arabe Makam. Jani, dans la brine, la dimension mobile. Oh, bah, ça là, la dimension mobile, ça ne me concerne pas. Intelligence, madame, moi, c'est mobile. Nous, tout dans le diagnostic, tout dans la âne de Guakoufi, paix à son âme. Et ça, on a dit que le cas devant la caméra, yo, la brune, yo, au moins la boue, non, là, ça ne me concerne pas. Je dois me limiter, la collègue dans la Guakoufi, paix à son âme, tout les laillés, point barre.
mwasi par rapport à l'information comme maladi wana eza même nerf ndenge ekatalaki wana eza bastress basusi bamal à l'aise oyo mwasi atiaka ye yango alati susi wana lelo aperdre vi na ye ntango yo ozoloba bongo libala te bakoko na otenir ça n'engage que moi-même. Moi je ne voulais pas qu'on compte na mutu makanisa bala stress c'est beau maka soki mpe yo moko olingi okota na kati ya stress c'était Jani oyo akupe ezalaki Jani soki amipesaki eza style te bino pene bozali aboza babasi bandako chacun de nous a sa façon kokumbana na mwasi na ye ta mosusu yo nde ozali bafukumisaka ope bafukumisi oyo obima libanda te obai na chambre mpo okukami eza arrangement na bino mais pour être un homme doit être un homme reste un homme atikaka dynamique soki obandi koloba kaka na devant la caméra mabe ya Jani mwasi asali ye boye mwasi asali asona tootiaka mosapi boye mwasi wana atikali na bana mwasi wana aza na bana oyo baza bana Jani tobosana ke chez nous les acteurs comédiens lelo oyo bana wana baza tobeta maboko bana Jani tobeta un mois otaso bana bazoketa ya bana kitire wana tozala nango te donc et c'est pourquoi il ne faut pas beaucoup parler tolobaka mingi te tokotanaka mingi te babe ebimi nzambe ye moko atala la prime asalaki boye koki fale batika ye atala ebembe wana boye wana alinga otikala moso mabe na ye asalaki enorme de kozongela ye tout le temps tala balobaka kiti pour l'épée asalaka nini feri par l'épée soki na bino asalitani mabe moko eke mabe wana ebenge na liwa ye mpe ata mopanzi oyo aza na ye wana oyo azwi wana akozokisa ye mabe wana mpe osani ekomema ye na liwa vie eza ndenge wana vraiment kolobaloba ebele kopesa bareseau ebele na makambo omaîtrise te eza malamu te oya kosumuka nopamba médecin artiste atiki bana atiki famille biologique na ye atiki bana ebele batiki mwasi na ye mo message na famille bana donc famille biologique baza makasi Jani atiki bana effectivement atiki bana otala famille biologique nde baofana na bana wana antuka bapersévere ndenge wana bazala makasi ya kobokola bana wana lobi bakola peut-être na oyo ya mibali Jani mosusu akobimaka kaka na kati wana bazala makasi eza d'abord premièrement eza charge na bango famille nous les artistes nous venons nous nyonso abotamaka artiste tout nous sommes nés na bafamille na biso et puis artistique eyaka koakompagnaka biso après honneur oyo basali Jani lelo c'était la famille ya Jani alinga odwango te vraiment l'honneur oyo tosali Jani lelo c'est grâce à nous notre métier lelo mama Denise aye atie loboko na ye c'est grâce à notre métier étant que première dame asipelaka bacomédien nde asali boye donc nos familles bazala mpe na mo batolérance moko boye bayebaka bana batikali ya bango babokola bana wana si bana wana bakokola vi na bango biso mpe bapapa leki bapakulu tobosalaka te bakutana boye omona Jani yaya bien si j'en ai nakopesa si je n'en ai pas nakoparticipe na concert mwana wana ko lelo oyo nzela na eza malamu akola bien nakotama image nakotama mwana kolela ça fait mal amona papa na ye tatika na semi pour le 15 papa aye ebembe mais maman batika alliance on va te pendant 15 ans on va la ebembe n'habite pas message na wana eza makambo ya Jani mwana wana botamaki yo nanga toyebaki te ke Jani tika mwana awa ça fait 15 ans ebimaka kaka na ere makambo soki lelo liwa Jani eyaki te totie bakamera tobeti masolo ya mwana te po akufi yango lisolo mwana ete nini azaka mwana na biso etanga mindenge wana okamba ye kaka akola aoyeba te nga nakoli papa namoni papa na ere ya liwa na ye etange mobali epesa eforce wana akokola po ye azala exemplaire na oyo ya ye libala. Merci. eza possible
malgré des souffrances, peut-être, En fait, c'est la dernière qui était la pandémie, elle a pris le VF Sylvie, il y a Maoui. Maintenant, ils ont l'impression qu'il y a un corps, il y a un chani. Dans le canal, il y a vraiment des choses. C'est la télévision, c'est YouTube. À mon ici, vraiment, il y a la pendant et c'est la salade. Parce que c'est ça qui a fait la question en tout cas, et c'est la parce que pour le cas de ça, il y a sur le tournage par-ci par-là. En tout cas, quand on a un moment où on fait un message, tout est mieux pour moi, quand il est bête, quand il est super, il y a pour se poser la question qui est il faut y avoir plus de comment est-ce que tu démarres et en tout cas, notre pharmaceutique, ma classe, il y a maman des à ma classe. En tout cas, la Wada pour ce que nous faisons, c'est des choses comme par rapport à l'organisation de stabilité du Sénat. L'organisation veut se mettre en équipe. Quand tout le monde a un certain conflit, c'est des calmes. Avec calme, on a fait nos souffrances du temps. Maintenant, on différencie en deux. Mais par rapport à ça fait du bien. Hier, j'avais parlé ça. Quand on a modéré qui n'a pourquoi. Ça fait du bien. En tout cas, pour Japon, ma collègue du diaspora, Malakisike, Bolingo Zaga, pour la camarade, Maxime Bonoé, tout le monde. Bolingo, il y a collègue. Ça fait un peu du bien. C'est que nous nous évitons ma polémique des arrêts par les autres. Balobat, à Salaki, à Zone Sakiboy. Moi si. Et moi ça m'omissier. Non, il faut arrêter avec les histoires à moi ça m'omissier. Moi ça sera Kiboy. L'autopsie donnée par le médecin. L'information de l'autopsie donnée par le médecin va dire c'est fini, point barre. Nous ne sommes pas des médecins, tout ça, diagnostic Nabiso. Ça va. Et le réseau pour ma collègue, n'importe quoi. Chacun de nous a déjà regardé devant la caméra pour nous, c'est ça. Et ils ont concerné les voix à Mounina. Tournage Bonsola.
makambo ya tournage apres bokoti makambo ya équipe donc témoignage bien mpenza oyo na garda mpo na fai yango oui totourne na tournage soki bokokia na tournage mpo botourne ti boso bokokia na tournage mpo botani bon batete abisi nayebi te nayebi te ojouer na jani donc eza lokola ojouer na jésus oza libre na scène oza facilité mpenza ya kobima mpe meilleur donc tope devena motu monene donc batala mpenza ekei batala mpenza ekei mais nzambe azwaka lokumu oye moko apesaka ye moko azwaka lokumu kaka na nzambe merci omoni organisation matanga nde bon organisation eleki bien bana na butu nazalaki awa en tout cas eleki bien coup de chapeau normal pena po bato baolela son malonga te bato desordre bayaka oyoka son mpe oyo bayaka otala ekema fo bayoka so bakenda ngo wapi fo bayoka bayoka nini bayaki nde batala jani akufi jani aza na cercueil so bakenda ngo wapi elobi nini na famille ya jani bana batikali na famille ya jani bon courage ata toleli ata tosali nini jani azonga su te azonga te courage bazalaka na bolingo batala mpe bano jani atiki bovenga dio so yebiseni bon président na oyebiseni me akufi elimona courage mpe kaka ti nabaka courage ayaki bon président nandimi ta ye nandimi te moyen te na buso bananga nalobi bien koleka yo mamumuluba ya kolala na ye koseka na ye ya kobina na ye ya kolia na ye ya komela na ye donc trop de souvenir donc biso baoyo tozali vraimen bapetine vraimen ya kati ya ndako ya pale donc na kati ya kisasa ti aleki na poto tozosolola ya kobebana mpe tobebani mpe na telefone donc wana vraimen donc ya kati donc yango ndako vraimen tozolela biso bamisusu moye tokende kote semisaka eza te eso boyebi na otebiso monene moko nazokomii biso kasi donc nazaka mo distance merci beaucoup obini mpona bana jani atiki bana oui oyebisi bana nini ya fa atiki bana eloko naosepelaka namoni bana yango baza na bolingo baza emi baza sude lobi na butu deja namonaki ya basi ndenge bazalaki vraimen azalaki vraimen donc ya kosangana po ozomonaki bazolela nzala baye ensemble bazolia vraimen boyende biso bamama tokabola bango te biso bamama nde tosangisa bango parce que bana na biso toboti elingi loba te lokola oyo abotami na mama oyo ke non bazala différent te kosangisa wana amour oyo namonaki lobi na butu déjà nade ya trop fier na yango donc bacontinue toujours bongo fa akei bango nde bafai na biso donc bango nde batikali jani na biso donc jani na biso eza bango donc tozalaka toujours na bango merci Maman bana kosala soit maman bana sona la femme c'est le cœur de son homme. Qu'est-ce que le poto biso le wakin de poto pour la heureux. Mais bah il y avait déjà le contrat. Mais je les ai dit on a pas ça la provenance à maman tout est droit c'est lakeli ngana lakeli nanakeli akufa de demo zebele elle est méchante à monter ma paix pour continuer de payer mais j'avais pas promis de beaucoup sur la caba du makamo oh déclaré d'ailleurs akufa qui au moins c'est une lulu à mon soutien ni puis nous normal là il est la complexité de téléphone là le là il y a Jamina kufikia na masa France des filles avec Jamina municipal tongo on veut tenir maladie qui est droite masa na bana Paris là ba ya ka sa tala vie Jamina ko expliquer na tout on les solo pour des gens l'air est place de batanga na komanda yo ko bien ça ça ayiba mwa fa nga lo ba seke ko eza réel on a yebité na la confiance de la et on a lo ba ko on a yebité ko place na pa ça c'est iwe jani derrière lelo
dernier hommage d'abord et salut Wande. Ouais, déjà premièrement on a présenté ma sincère condoléance la famille biologique il y a Janif et puis na artiste et comédien Nions tout on a représenté sur le plateau et il y a Jani azalaki pona nga na lobali kambu oyo nga na yebi pona ya Jani nga ya Jani sur le théâtre ya Jani si à Kipoto mais par après na 2015 l'air nga na bimi là na créé cop na nga baba et ya Jani azalaki parmi bato liboso ba yaya ba benganga la téléphone pour nous féliciter et to comment ko solo la na ya Jani et comme à un moment on a salagi film nanga et ya Jani azalaki parmi ba acteurs oyo ba participer na film wana donc ya Jani to comment qui vraiment na amitié mo ya leki na ya na ye à chaque fois sera lingi asala émission ya Jani au benganga a tout nanga ba actualité ni les na théâtre kuna parce que on a trop ba émission na oyebise non vieta la boye donc désolé là pour accueillir aza vraiment icône et souci na biso zalaki ya Jani azongela biso lisusu pour que to bénéficier na sagesse na ye na intelligence na ye sur scène mais Nzambe a jugé autrement to ane lo msu ya kolobate ndenge ba yebisi biso mutu moko te a précipiter la calendrier na rendez-vous nkolata liwana mwana ye mutu donc o biso to rosenga nzoto ya Jani et puis mana kimia kolo Nzambe akanisa organisation des autres bon organisation matanga ouais tozomona déjà félicitations à l'organisateur basali maramna bango bien partout rabi place union sur bazali des ordres des ans raté mais total ara des ordres on a été total ata quand même 80% en réussite oyoyo basali na matanga ya Jani parce que la comédie be belé ba kufa balela bombe boyete mais ya Jani quand même to moni mokili mobimesa nini eye donc au biso do senga ka Nzambe alola as ya mbanzo to ya Jani na kimia merci à la lutte ok pas madame exceptionnel Jani Fai ça témoignage pour nous ngane témoignage dans la montée pour mara fokatela ngaya yake na fokatana ngaya yake ngana ina ngate yake ya salon na kini na deja ko et ça m'a dit on a eu aujourd'hui on dénisse ça comme bon message moko te ya liwa o mutata ennemi na yo misa maliwa tanga yake beta kama mtema po dango yoke kana yoka kimabe ake pasi yaya bazaba icône oyo babanda moto afungola nzela puti mpe tolanda bango tokende ya mosala yango atiki bana kosa bana courage yango eza nzela ya biso nyonso eza invitation oyo towolela yango te lelo mpe kozala ya yo lobi kuna na donc okofini korépondre biso nyonso na invitation ya liwa donc eza nzela ya moto eza nzela ya bato nyonso. Je sais que mon Seigneur n'a zali. N'arbange l'autre côté. Alléluia. Oh, notre Seigneur, il est là. Mosungi n'a zali. Nana kobange l'autre côté. Atami sonanga. Ezomonate. Maboko ezosimbate. Alléluia. Elikiananga na motema naza na Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama o maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na ngai ya suka ekouta ye atandele akosala atandele okosala mosantu eleki ezali yesu masi ya nazareti o soki apesi na baoyo basengi ete amimonisi na baoyo baluki ete ayanoli ba
mikolo solingi osabone obetika Kilongo TV.